nanga lisolo Congo, bo s'abonner, bo liker na lisolo Congo. Déplace beaucoup yeba ba vérité ça complexe. Parce que pour na to bonga biso ba congolais, soko to salaka d'abord émission na lingala. Ezalaka pour na to lobana entre biso na biso. Lelo na ekoloba liwa ya Pululu, mes condoléances à toute sa famille, mes condoléances na ba comédien nyonso. Une minute de silence. Merci. Et il faut te comprendre là comme ko pour nani liwa eza kokota na famille munene ba comédien, ya ba artiste comédien. Eza nanu un jalousie leki makasi. Eza batu baza ko kanisa. Ah, intel asia bongi il faut longwa place wana. Ah, intel a matière. Donc comme ko liebele. Te eloko il faut to longola. Eza nanu jalousie, eza haine. Ce qui est vrai, ngana bomba ka vérité te na ko ba bosolo. Pululu a été empoisonné et batu nyonso bazala ki ne jou wana na makambo masanga. Il faut bazala interpeller la justice. Biso bato poto to soutenir kabino. Mais quand même, boye bisa biso banani nde bazako boma baninga. Afin que toi arrêter hémorragie financière. Afin que toye banani oyo toko sunga nani ope toko sunga te. Pululu a été empoisonné par ses amis. Jour ba melaki masanga le 22. Talaka moi 1982. Ba melaki masanga le 22 na butu. Asalaki ambiance journée wana. Azalaki na batu. Batu wana pe bayebani. Donc il faut interpeller la justice. Et koloba mutema mabe batu ba monango c'est pas normal. Mais ce qui est vrai, ezali vérité. Soko totali na ba artiste nyonso ya ba jeune ba kufi. La plupart na bango ba boakelaki bango ba mbasu, ba tielaki bango ba poison. Les autres ont na ka vie de loin. Ba tiela e poison mutayeba te. Mais vie de loin loba ayeba mutongo. Mais tanga mutongo yebisa biso batu to sala kambongo na biso kende Congo pour na bino. Enfin que toi arrêter hémorragie financière wana. Enfin que to tchabango na se parce que mbongo e utakande na poto. Dans un exemple la vie de loin. Dans un maman epela à peine boto boa kelembasu. Tala babilo kwango. Dans un canette ya dadi kitambala, yepe juya ye. Dans un canette ya météo. C'est pas normal. C'est pas normal. Et ce qui est regrettable dans tout ça, c'est quoi? Eza, artiste et comédien, bazako bangan en fait. Il faut que un tel a salaka boy, un tel a salaka boy. Tant que kombo na ko la cité. Biso ba na poto tokoye ba ndenge nini. Toko gérer ba moyen na biso ndenge nini toko kanga mbongo na biso pona mutu wana. Et lelo tozana mutu azako matamakasi. Petite sœur na biso Aïda, mais toyebi te soko ba ko empoisonné, to ba ko wa kelembasu parce que bango côté mbasu ba sakanité. Donc comparativement na artiste comédien au baleka kala vers les années 79 ti 1993 94 95 lisolo mbasu etikala ko beta mate. Mais ba jeune ba esika baye na esprit de sorcellerie na kati ya théâtre. Qui dit sorcellerie, cela veut dire kaka baye na mutema mabe na kati ya makambu etali ba comédien. Pona ni na lobi bongo, ngabaki comparativement mbaso ezalaka te ba ane wana, lelo mbaso ekomi, poison ekomi. Et na koyebisa na ba artiste na biso auto soutenaka. Il faut vraiment vous la prudent. Il faut vraiment vous dénoncer Batouana. Enfin que l'État tcha bango pe maboko sur tous les plans et vous allez vraiment
bien makasi. En tout cas, ce qu'on a soutenu Sai Air Moko, parce que c'est un comédien où il a comprenant. Et puis, il y a l'ongwa na millier na bino. Il y a un monde de il doit aller vivant. Parce qu'il a comprenant qu'avant l'ongwa, ami bengi patron. Qu'est-ce que cela veut dire patron? Il y a un comédien. Cela veut dire à l'ongwa na ba foje, to me la masanga, to lia place moko, to kende kinkole, to sala boite. Il y a comme patron. Na moni funa sala boy. Na moni funa zongi sa boy. Et tout le monde qui modère qui interview. Abi ce qui est vrai. Balacha qui artiste wana pululu batika qui na sort na emoko. Mais cela ne veut pas dire que Bachela est poison. En tout cas, merci na modéro parce que quand même oza koloba vérité. Au lobby vraiment vérité. Moi na mobala za la rabongo. Et puis tant que tokoyeba batouana, en tout cas beaucoup sentir que no beaucoup bambambati. Parce que biso na to salaka boza la par nzambe. Et donc na lisola pululu na koloba pululu bachela qui est poison. Pululu il faut to luka batu azala ki na bango jour wana. Parce que moi, si je n'ai pas témoignage, je suis allé YouTube ezali. Abi balala ki na mubali acheli mwana loboko. Tango ayoki mwana za kolela alamuki. Atala boy, mubali ami soubeli. C'était vers désert. Donc asa kufa ki na ye déjà. Tiba mena hôpital aki asa kufi. Donc il faut ba luka bato bazaki ne journée wana. Pendant ko vandisa kaka maloba place mon côté. To soutenir famille wana o ba père d'artiste monene to yeba ba artiste bazo tshela baninga na bango ba poison to yeba ba artiste oyo bazo bote baninga na ba mbasu enfin to longola bango na ba milliers wana bo soutenir biso bo s'abonner na lisolo Congo to koloba bo solo na pesi mbote na batu na ngai Fisto Mweni oya pembe, oya mwasi ya pembe. Na pesi Job Atantu, oya Mika Pasua. Na pesi Niklet oya Bobi Batantu. Bo soutenir l'Isola Congo, bo s'abonner, bo liker, tokolo baba vérité. Bayo. C'est combien